lelo ndo na bino colonel savoir za yemote na plateau lelo na yambi ko eza cellulaire IDPS tika to kolobela naye taka kaka na IDPS biso tout toyebi na IDPS mutu soki aza na responsabilité na IDPS seki mutu wana aza dio na politique kwa IDPS eza parti wapesaka n'importe qui responsabilité te yango lelo toyambi ko eza cellulaire ya IDPS tika. Bonjour président. Bonjour papa journaliste, bonjour. Imiezo les gars. Vous avez c'est mingi, bonne année na nous. Bonne année, merci par exemple. C'est pas une makasi na notre kutani, to bandi mbula ya sika oyo nzambe aloba akanisi biso poto mona oyo to nzaki na makasi ya weba te to mona na makasi na biso, mais to mona na makasi ya nani. Ya c'est pas une bonne sana le na plateau na bino. Ya Congo Massacre TV. Nzali na c'est makasi. Aite ko ko na bino. Tout le bel homme a mambozo les gars. Quoi, bino, na IDPS boza bateau, webi politique à moka sur ma casse. IDPS a payé mon responsabilité, c'est que mon temps a pena en matière na ngota les politique. Président toujours le gars m'a mini bona. Ni les les gars mini. Ya solo o ezo le gars mini ngo papa to yebisa ka batuke. Pona ko yeba politique ya kapota na IDPS ko yeba politique. IDPS ezali école ya politique oyo ezotangisa bato politique soki ozali politicien po totanga ke ozali politicien kaka azala politicien oyo osoleka na IDPS wana tokoyeba oyo ozali politicien mais na moment oyo tozoloba na oyo na milembwe bato ye oyo Mobutu asalelaka grâce kopesa bango milembwe po bafanda bakimaki bituma na mboka na bango ya Rwanda. Mobutu asalisi bango na 1971 apesi bango place espace ya milenge batonga bafanda lelo oyo bato wana nde bakomi kobundisa peuple congolais po barécupere milembo ekoma ya bango mais milembo ezali mabele ya peuple congolais ezali mabele ya barwandais te mpe ekotikalaka kozala mabele ya barwandais te ata soki oyoki bie mikolo euti koleka nsima mokonzi ya mboka alobelaka yango abiti na mokolo ezwa koya milembo ekotikalaka kozala mabele ya barwandais. Les 17 awa tozolo bana awa batuana banyamurenge wana bazalaki na kati ya réunion les 17 ya sanza auto zana ya décembre witi kosila on a kokota 2021 les 17 décembre 2020 bazalaki na réunion basali réunion même plus de 2 heures du temps c'est que batuana ndenge bazali bawande wana bazo préparer troisième guerre on a komona ke kozwa pouvoir oyo faci azui ezangisi barwandais ndenge akozala na activité na kati ya mboka na bango soki touti kotala basanza ya nsima to bambula ya nsima awa Rwanda azalaki pays ya liboso mpona koteka minere mais na Rwanda minere ezalaka te ngai nayebi Rwanda bien ngai nayebi Rwanda nzela kolanda kamanyola kobima Rwanda nayebi Rwanda kobima Bukavu kokota Rwanda nayebi Rwanda kolongwa Goma kokota Rwanda nayebi Rwanda izata na place moko te ko yebisanga kezaka na place moko boye bato basalaka misala bato bakrezaka diamant to bakrezaka or to bakrezaka cobalt ezalaka te siko bazo créer biloko wana mpona kodéranger peuple congolais bazwaka minere na biso bakendaka koteka lelo Kabila a favorisé Rwanda ekomaki pays ya liboso mpona koteka minere na Europe. Nilo kozomona barwandais bazokufela na moment bamoni ke Faci Beton aye atie bango bakali na bamakambo nyonso tout et freiner bango makambo na bango nyonso tout bamoni ke awa tosuki bazali contre mie Faci asatie bango contre mie alakisi bango mpezaki azali père double po toyebisa bango ke Faci azali père double bamona baye neti azala maseki azali père double atie bango mpenza contre mie nde na moment tozoloba après réunion na bango ya 2 heures du temps wana bakaboleli barebele na bango wana bapesi 10 moto na bachef responsable oyo bazali bazoconduire baéquipe ya barebele wana bapesi bango bamoto po bamona ndenge akotambola na nango siko eloko oyo barwandais bazosala wana na banzike mpo na biso ezopesa biso kanda makasi mais atanke liboso na biso mokonzi azali toloki kodirige na makambo nyonso te azali mpe na bato oyo azali na bango place wana bayebi nini ekoleka mpona kosilisa desordre mpe ezali na kati ya milenge mpe ekosilaka libele ekozalaka te malgré ata ndenge bazoboma bato bao bazoboma baza bakongole makili ya bakongole peuple congolais oyo bazoboma wana mais bayeba bien ke bakoresiraka eloko moko te na kati ya Congo. Rwanda po azwa occasion ya kokoma na Congo ndenge akomi boye nayebi soki bakomaka grâce ya Mobutu na 1951 oyo Mobutu apesaka bango espace wana bato
moto aye kokotisa lisusu Rwanda na kati na biso na kati ya Congo na biso ezali Mose Kabila na accord na bango bakendaki kosala ya Monera ake kosala accord wana na Rwanda na Uganda na Burundi basali accord ya Monera mpona koya na bato wana bakokota na bango na Congo mais Mose Kabila munda bitumba te Mose Kabila asala guerre na mboka na biso te moto apesi occasion yake Mose Kabila aya akota ndenge akotaki boye ezali Papa Tshisekedi wa Mulumba mpona nini ayebisaki peuple congolais kabi te botika oyo azoya wana azali congolais azoya mpo asauve bino na kati ya libulu bozali mais ntango Papa Tshisekedi asauve ye aye akomi na Kinshasa abalukeli Papa Tshisekedi ntango abalukeli Papa Tshisekedi ayebisaki nini yo lokolo obalukeli ngai nayambaki yo ke peuple congolais toyambi yo oye mpona kosauve biso na dictature ya Mobutu akutaki Papa Tshisekedi asabundisi Mobutu asalembaki Mobutu asakimaki Kinshasa akeye kofanda na Kawende atikelaki Papa Tshisekedi Kinshasa Mobutu abandaki koyoka lisusu te mais lelo oyo Kabila akoti aye kokuta Papa Tshisekedi asa planifie terrain Mobutu asalembi ye aye batandele maputa batamboli na maputa bazonyata maputa bakoti oyo oti kobunda na accord na ye ya Monera azalaki na yango na poche ntango sikoyo akomi awa na Kinshasa afandisi makambo naye amoneke mpe ngai awa lokola nafandi esili moye sikoyo abalukela bato wana ezalaki lisusu te ntango aye kobalukela bango nde liwa bomoni Muza kufi oyo mpo ayaki kobalukela bango na accord na bango bazalaki ya Monera mpe na accord wana nazorepete na accord ya Monera eloko bozomonela Azarias Robert na mboka oyo Azarias Robert azali autorité morale ya accord ya Monera attendez bazobenga ke Joseph Kabila azali autorité morale ya FCC Joseph Kabila Azarias abengaka autorité morale te Joseph Kabila ndazobenga Azarias Robert autorité morale po Azarias Robert azali pion ya Barwandais oyo bapesaki ye na accord ya Monera azala sikoyo neti lisu ya Barwandais na kati ya Congo abandaka kodirige sikoyo peuple congolais to babandaka kosala soki otali te banda Azarias Robert akota na mboka na biso azalaka na poste moko achangeaka te nde eloko ezolakisaki ministère ya centralisation oyo azalaki wana ezali ministère oyo bapesa ye a partir ya accord na bango ya Monera naki yo ozala wana po milisu na biso ya Monera opesaka biso barapport tomona ndenge akodirige peuple congolais mais Congo ezali monene oyo banda akoki koya lelo abanda kodirige biso te Papa Jonas nde yango bomoni mokonzi ya mboka azwi badécision oyo gouvernement to oyo pouvoir ezali pouvoir oyo Nzambe apesi Faci ntango Nzambe apesi Faci pouvoir oyo bayeba bien ke bamata bakita Rwanda ekosalaka eloko lisusu na kati ya Congo na biso te ata mokolo mpe kalatea soki bazobosana bien ke Rwanda a indépendance dans le 16e siècle pour abîmer l'Empire Congo. Il y a abîmé. Il s'est retrouvé, il s'est retrouvé, on a commis pour ça dans ma camp. Mais Moutaï pour Matissa Rwanda, Makasi, Nakati, Mboka, ils allaient Mose Kabila. Ils allaient Mose Kabila. Ce qui Mose Kabila, ça l'a accord, Rwanda, oui, vous allez pour ça, on a besoin de voir ça dans la mission. Tukuli biso tu kubewa kando lo kubewa ndaza tete ya mambo le rapia ya Rwanda na mboka tukuli kubewa kina alobea za malada keso na Afrique ici ona yo soko mona ndi ke robewa makaisa mambo zolo robewa ngana koyebisa makasi ke robewa soki ake Afrique ici balobie ke azali na coronavirus na kosenga ke coronavirus ya robewa eboma ete Robert azonga na Congo baya kofuta biso biloko nyonso tu oyo bazwi na kati ya Congo soki ke liwa ya Nzambe yaki po ezwa Robert tokosenga na Nzambe ke alimbisa biso alibere Robert azonga awa na kati ya Congo na biso malgré azali na Afrique du Sud bakotraite akoyoka bien Robert akozonga awa baya kofuta biso tokomi moma ya ke Congo azoluka biloko na ye baya kozongisela biso biloko na biso parce toboni koya ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi eza lokola doki rupture ya reine
ya kabila na bato banaisi bana yo lasi départ Roberto wana na ibana boka ese akozonga tuza kola bino boza bato yo weba mambo nazali siri que Roberto akozonga awa kasa zali wana bazotraité azali bien sécurisé liste ya États-Unis d'Amérique ezali place wana bazosurveiller makasi kaka ndenge bazosurveiller Joseph Kabila azala na Lubumbashi akotikalaka kobouge te asalaki makasi ndenge surtout ke abima mboka mais moya bimezali te ata ndenge azali wana facha uti kosignise ye mokanda asignaki mokanda wana document wana oyo Kabila asigné ezali na maboko ya Mike Kamere secrétaire ya États-Unis d'Amérique nani ambassadeur ya États-Unis d'Amérique Mike Kamere azotia mopanzi likolo te seke azolakisa ye baerreur oyo Kabila bandaki kosala papa na zakere azoloba makasi mabilima na Kongo eza Kabila atala badéclaration papa na ambassadeur ya États-Unis ambassadeur azoyebisa ye bavérité Mike Kamere azali na document oyo Joseph Kabila asigné Kabila ndenge azali wana azali baba asa komi baba bato na ye nde bazomona azali autorité morale azali na maloba koloba Kabila azali su na liloba koloba ata moko te Kabila asa komi baba po asa signé mokanda akomi yango alobi na kotikalaka koloba lisu politike na monoko na ngai te wana maloba ya facha yebisi oyo asigné mokanda soki alobi bétise ya politike to ya makambo etali mboka ya Kongo na monoko na ye po yenda witi kobimisa biso na échec nyonso to toyiti kosala ya 2 ans mobimba oyo o fachi asali 2 ans mobimba oyo sans kosala ta eloko moko na kati ya mboka à partir ya Joseph Kabila nde asigné mokanda ezali na poche ya Mike Kamere azotambola na yango ndenge azali na Lubumbashi nakoki koloba ta ni oyo aza baba ndenge azali wana mpona makambo ya Joseph Kabila mpenza na kosenga bino bobosana na bino meyebaki Azarias Roberto azozonga awa amata akita azozonga awa Janine Mabunda akimaki te mpona kosala remise reprise akendaki Dubai akimaki remise reprise mais visi na ye basali remise reprise ntango remise reprise esalami Janine Mabunda azonga eza bavanki bazosala na bango même ntango mokonzi ya mboka abengisi bagouverneur ntango bakomi kuna Zoe Kabila aboyaki kosigné mais azali na maloba oyo ayebisa mokonzi ya mboka na puku ayebisa mokonzi ya mboka ndenge nazali awa kulutu na ngai azobenga ngai na telefone makasi aza na kati ya kokomela ngai siko moye nasigné boye publiquement ezali te mokonzi ya mboka nazosenga osauve ngai nakoya kosigné na pokwa po ezali déjà moto esepeli fati asapelisi moto baseki eza te ça te comprendre tous les gouverneurs va signer va te réunir ça tous les gouverneurs Zoé kaka ye mokonde alobité ya kosigner Zoé abangaki kulutu na ye ayebisaki mokonzi ya mboka na kozoma na za kosigner sima na pokwa bato nyonso bazaki ya kosigner abanga ye nde kulutu na ye po kulutu na ye azali na kati ya kotindela ye ba message azokomela ye azobisa ye asigner te sikoyo ya bandaki kokomela ye azoboya ntango mokonzi ya mboka abengi tozali na combien de députés 312 députés baki kondima mokonzi ya mboka mpona union sacrée ilakisi déjà majorité oyo mokonzi ya mboka azalaki na yango mposa bataki koyebisa bango Fachi Beton azali père double akobeta bango bakao seke na minute oyo bazali na kati ya kokwea bakao debout président na otakolando na radio santé kosalaki émission na papa Carlos olobaki bato na yo bakombata baza menacé tolanda mpe lema oyo président asalaki tobino moko mona pase TV ezali elili en action mpona toke totiki na maboko ya la police emona ndenge sikoyo ya kotinda bango lokola mokonzi ya mboka alobi ke kulo na nyonso tu soki akangami batinda ye kanyama kasese akende kozwa formation amona ndenge akozonga mutu arécupere famille na ye na botosi nyonso tu ndenge abandaki kotosa ntango abotamaka na musala no lezo kanga bakulu na mona ka ba machete po skuta likama ya machete to be bazokisa yo be likamudini wana parce que na okaki basoda pe bakima ka bakulu basoda bakimaka bakulu na makasi basoda batelemaka te bakimaka ba machete oyo zoloba wana mais biso na bandi ke na moment oyo tozoloba na yo nazali déjà na élément na ngai moko déjà asa zwaki lichette nazali na élément moko asa zwaki pembeli mais lokola déjà ezali ke ba jeune garçon basigné balobi ke tozoyede mokonzi ya mboka na makanisi na ye to na mayele na ye bazali na bobangi ata moko te basigné batie bango batie penza motema na bango babike te oyo ekoya eya me biso toyede mokonzi ya mboka na vision na ye
balandela yo bazali na formation moko spécial mpe baza basportif bazali basportif. Ah, ok. Tozali na baboxer, tozali na bakarateka, tozali na bajidoka na kati na biso bazali. Tomoni biso kuna mabwele. Yebisa biso non. Motema malamu na ya. Bongo zozwa ko petala ba Congolais nyonso. O baza ko sala leti nayo, o baza menacer na mabwele. Bongo zozwa ba. Merci papa journaliste. Vous savez que na sala ki émission na Radio Centrale. Émission na to sala ki on a papa Carlos. Abengaki nga parti ya Poto, azali na Belgique, azali journaliste na Radio Centrale na Anvers. Ntango abengaki nga Poto lekisa na émission wana, ezali mpona koyoka ntango ayokaki susi ya bamaître volontaire oyo nazali kotambola na bango na kati ya district ya Gombe mpona kokanga bakuluna ndenge bazozoka, ndenge bazozwa bapota. Nda tunaki nga sikoyo a partir ya bapota oyo bazozwa wana bazotraite bango nini nani azopesa mwa moke mpo batraite bango. Narepondaki eke moto azopesa moke azali te baefort na nga kaka ya mwa koluka na ngai moko na kati ya republike na biso nde yango ezosala ke natraitaka bango natindaka bango na bahopito bango na ndenge akozwaka traitement mpona kosala mosala po soki moto azali na pota moyakende mosala ezali te ese que va traiter ayoka bien okende esiko na mosala mpona okende kokanga siko oyo na kati ya oyo nga nazalaki na yango nakoki mpe kokende na yo mpona koyebisa oke oyebi bien ke le 30 décembre po tokota janvier na biso tozali awa na 6h du matin kaka kuna na minembwe kuna babomi plus de 10 femmes na bana mike le 30 décembre bazosepela bazokilinga kosepela bazobake balongolela biso couvre-feu po tosepela tomela kuna bandeko na biso baza na kati ya kokufa soki bato baloki baimage na kopesa baimage wana couvre-feu ezali mpona sécurité ya mboka soki otali bie bakangi colonel moko na Congo central colonel oyo bakangi na Congo central abandaki koprépare mpo asala rébellion colonel wana bakangi ye na Congo central bakangi ye na hotel na bato na ye awa tozoloba colonel wana azali awa bakangi ye na Congo central bazali bato ya Kabila kaka oyo Kabila bandaki koforme malgré avant ata tosisa na kombo ya colonel wana ekoya na moyebisa yango bakangi ye na Congo central colonel wana grand rebelle ya monene oyo abandaki kodéranger koboma bato na Congo central mais awa tozoloba colonel wana batie maboko azali awa na Kinshasa soki bandeko na biso wana bango bazali na besoin ya kofanda na peuple congolais te to kobongisa mboka ya Congo te nde yango oyokaka nga nayebisaka bino ke bato wana bazali société ya bacriminel c'est déjà jamais vu dans mon film, mon bambou, mon bambou. Tout ça, vous comprenez. Il y avait tout ce que vous avez dit, ma capoise, les gars, c'est ça. Nyonso wana ngai nakoki kozanga koloka yango te tozali na liboma bakangaki na lemba spare bakoti liboma na bamboma dollar na poche moto aliboma akoki kochange dollar moto aliboma akoki kozala na munduki moto aliboma akoki kozala na kaka moto aliboma na lemba spare bakangi ye bakangi bato ya maboma na polo pe place batie bango soko komi na commune na biso ya Kalamu okokuta bango babeti bango batolo place wana batie bato ya maboma place wana o bakangi bato ya maboma bazala soki ata moto mosusu alobaka ndeko na ya liboma amonaka ye te soki atie na commune ya Kalamu okokuta bango babeteli bango mpenza nkaya place wana batie bato ya maboma wana oyo Kabila bandaki koutilize azokosa bamosusu bato ya maboma na bato ya maboma mpe ya sire bango nyo surtout bazali wana mpona kolakisa kete ya solo mokonzi ya mboka aza na kati ya kosala mosala na ye e sécurité ezali na kati ya kosala mosala nayebi te deuxième sujet ezali mpona tribunal international imposa toyebi toloba mpe makolo tribunal international bino koza bato boyebi polisi makasi koza échéance makasi koeza Félix akoti na mamba tribunal idée na ezali makalisi na ezali ok cour pénal international papa walimbisa ngai moke oyo président ya mboka alingi ke eya na mboka
ezali bien makasi mpona kokanga oyo nyonso tu ayibi eloko ya mboka oyo nyonso tu abomi peuple congolais. Coupe pénale internationale ekotya ye maboko mpe mosala kutu yozala na leta mosala esi ebali le 15 awa ezosengaki Olive Lembe babengisaki na Sud Kivu akende kosamba mpona bato oyo bango babande kokende koboma mpona soki na ngoro ozwi na ngoro akende kosamba ayebisa biso ke bato bakande kobomela bango nini po chaque le 12 Olive Lembe babande kokende kotika mbongo kopesa babandi wana babomaka peuple congolais. Azokende kuna mpona kokende kotikela barebele mbongo babomaka peuple congolais. Chaque le 12 nde yango bomoni Cour pénale internationale ezoya awa ndenge ezoya wana moto nyonso tu akosamba oyo ayebiki aboma peuple congolais oyo ayebiki ayiba eloko ya Congo oyo ayebiki azwa eloko ya Congo akosamba liboso ya peuple congolais mpe abimisi eloko ya congolais atiki yango na mboka soki azali mopaya bakotisi na avion akei amati avion fela zono wana avion akofuta te afuti biloko ya congolais bamati avion fela akei na mboka na bango. C'est que Cour pénale internationale ezali mpona kosala mosala mpona kokanga bato nyonso to baboma mpona kokanga bao nyonso to bayiba na mboka na biso bazokanga bango. Donc si na comprendre bien Félix Tshisekedi nda yebongo aza parapluie ya bacriminel économie na parapluie ya bacriminel de guerre te ata na pongi akoki kozala ata parapluie na bango ata na pongi ndeko Kabila abatelaki bango mpo ye moko nano aza criminel ya liboso. Kabila aza criminel ya liboso. Kabila po azwa pouvoir ntango abomi mose Kabila nde bapesi ye pouvoir aza criminel ya liboso. Mais sikoyo Faci azwi pouvoir na ye maboko pembe Faci asimba makila ya motu te mpe ntango azwi pouvoir na ye azobenga Kabila azali partenaire na ye. Tant que Kabila sopi boule à vos partenaires, à moins que mabe à Faci. Au Faci a là si on a trouvé un partenaire, tu veux qu'il y a polémique. Tant le bail de Kabila a partenaire, on va te belé bazar on a des ressources. Des places va te belé va finir c'est Kabila qui dirige. Mais si on a minute autre, tu sais Kabila a diriger. Éviter la minute Yeme Azali wapi. On a minute tout le monde si on a cassé na tira les chômeurs. Tout le monde va magistrat mais parler au baboya pour prêter serment va tirer le chômeur. Si on a minute il y a encore pays ennemi Lukamba va tirer la chômeur. On a Bolanda Yeme autorité morale. Il y a des diriger na minute va tirer la chômeur. Les alliés c'est mingi et dit qu'appelle la vie grâce présidentielle. A vie grâce présidentielle pe a vu à mon côté. Na batunyo surtout bakanga. Bakanga bamususu na Kananga bamususu na Kinshasa bakanga bato ebele oyo surtout bakanga wana na sima ya Edi Kapeni bango surtout bazwi grâce présidentielle ya libération ya liloba ya président ya mboka siko babenga yeme ya kozomisa Edi Kapeni na kasho Edi Kapeni asazwi grâce mpe karaté na 2-3 jours liboso awa akozala liboso ya bajournaliste akoloba bavérité Edi Kapeni azala liboso ya bajournaliste akoloba bavérité oyo ekangisaki ye akobimisa yango na poasa bato bakoyoka oyo abomaki Mzee Kabila na oyo abomaki Mzee Kabila te ekozala liboso ya population bakolanda yango bakoyoka yango. Merci beaucoup président mot de la fin. Ok nasepeli mingi naza kosenga na bandeko oyo nyonso bazali kolanda biso basabone makasi na Congo Massako TV mpo bazwaka bainformation ya mikolo nyonso to bazali na yango kosa na baziki napesi bango bayo ekutana mikolo na Merci beaucoup la vidéo basse pour la émission la vidéo à quelle sociale. Dès que la pédale au message de nous connaît et savoir après avoir opéré sa vidéo d'information sur le lieu de Yambagi, président Mustafa, tout le bien qui m'a mobilisé, tout le bien m'a tribunal, tout le bien libération et dit Merci beaucoup la vidéo librement pour s'abonner massivement à Congo Massako TV.